Kofi Asundole ngaite. Ayaya mwana mbio yo. Hanakayena kizalugo kijaza kayende tala. Hanakayena miziki kokatsela teka weleke. Yuna tukidinungwa mugulukulu papa dobe. Na galera gite bon ezaka elo kesala na ngakatsela tena mona comme ngapi nani elo kanzoto. Awa n'exprimez-vous balobaka vérité ba bomba raté. Ko saleka wana fala lobi ezana batu nango menga. Ngana kesenga falimbongo vraiment na niveau na ngana âge na ngana ko senga falimbongo te. Basala rendre le contraire. Tout le bateau baté. Donc, mais Naza toujours musicien. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Exprimez-vous avec Nolita Mboulessage, une émission de la chaîne Molière Télévision, présentée ici en Europe par www.voiceofcongo avec mes partenaires RD Congo Information, Gervais Katende, www encore une fois Hôte 243 avec Cédric Malin, www encore une fois avec Kitalatala Ya Congo avec mon réalisateur qui est rien d'autre que Roger Smith, le réalisateur. Il y a Maman Loboko, Maman, le Saint-Esprit. Voilà de cette émission. Donc, c'est lui qui agit, qui dit A et A Bezozala. Aujourd'hui, 15 minutes avec l'icône de l'animation congolaise, Mboshi Lipasa. Aujourd'hui, Mboshi Lipasa, à Koloba Mingite, mais na Tosala, rétrospective. Toyo Kalisusu Biloko, Mboshi Lipasa, à Salamikolo Nazobengaye, le notable, l'honorable Mboshi Lipasa, Oya Outaki, na quartier latin international de Kofi Olomide, Angelo Central, Naibike, tous ensemble. Mboshi Lipasa, bonsoir nous tout d'abord avant de commencer. Bonsoir Nolita, bonsoir. Balobi Lelo Koloba Mingite, Sina Lobi déjà osa le notable, l'honorable, Maloboza Mbokayo, Betela Bisu Bakri, Nyonso Sala, na quartier latin, et puis Robeta Mwali Solo et Loko, Oyo Boso Bimsa très bientôt. Na beta na académie pe nyonso na lobi biloko nyonso yo beta Mboshi oyezo la parole. Aïe 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 alutala papa lutige ha wile ma ha wile ma o ha mukulu kulu yo danse wili musheni aye kodamboka ana kitu kidi aye ayayo Ike matembela kitu kidi ya ye aya yo Suivenianga kitu kidi ya ye Ayaya mwana mbio yo Hanakayena kizalugo kinjaza kayende tala Hanakayena miziki kokatsela teka weleke Yuna tukidinungwa mugulukulu papa dobe Ayaya nando Anarembukiri undasukidi nando Anatinini Tokena bangoli susu Kurema Asisi boshare kunema o Kidago Tala mwana mamo En lui de finesse J'ai vu Fantomas Il a fui Awololo zwa o mao Edigara à l'époque wana. C'est-à-dire son abosani mususu ezaraka. Chipoye kinyata kuna buduba yayo. Chipoye kinyata kuna manulu vaka ye. Chipoye kinyata kuna Rodri Mayemba ye. Hamamudidi yayo. Kumaku kierere ye. Hamamudidi mwano. Kumaku kierere. Sofele. Nazo kita Mopawa yo Nazo mata Destination nanga station ma campagne Nazo mema Ayebisi recevere nangai Matoye kufa Komi prese ngaye Ya jobola na Luanda komi prese ngaye Mwana reza legisi ngana destination Zambe Ngana kulanda kwada Ngana Ngana kolo baninye Nzambe yo Bwage ya ye Ayo papa fololo bwage ye ngo Mokile zongisi kaka Hayandika tolela namberwane Kosikabo Ukamata na Kinshasa Yandre Kimbuta ye Oyandi matololo ya ye Hayandika tolela Yandre Mafinga
kozikabo ukamata na Kinshasa dadi bako wene yandi bolobo bolobo hanama hanarier haya bulukutututado hulukutu kalelo mama ayoyo talange mwane siabe tata haya yukutu nano litambweya siabe tato ayoyo tukena bango yopesa papa eloko moko boye umaima mama wano lempia penza donc mandimando amandimanda matala mawuyo marengo tala moziki ya papa okomi lelo makangwa mama mama mi na musika sadiso na bosani misusu eleke bele après to yeko na academia ayaya kindoki kafwiri soni ya zinganga zibunganie kindoki ya kisoni papa zinganga zibungania sikabaka dokotolo sikamanisa maladie tala munzo ya pipa yo aya munzo la pipa rodi mayemba ye aya sadi na academia bobi gande to mimengi bango ya kimbembe kianza mbio ya nzambe tobanga tolenga tomona kisimbi yeyo alelo nolikanga idi so na bosani mususu bo rappelenga po na bosani moi kalaka Mexico to na Ligue des Champions kala mingite Champions League ngana Dutch parabolique somono Dutch oboyebi en tout cas vraiment bo bank sabisote po toyebi ndenge zalaka bo bank sabisote po toyebi ndenge masolango ezalaka na moi na butu na ndenge nosoka ezalaka na pesika prise moko yango mte kanga sadi ba DJ tout bote melango mona ba bino tout zati boleke bele haiwe na mugusu na nane didi kelo mugusu na nana alina simawa mugusu na nane ale mama ko bangela kanga ite ngana bwa kaka libanda stesi tambwe ko bangela to sugiwana. À mon réalisateur Roger Smith, nalobi le cinéaste Roger Smith RS. Moshi li passa nazuyo na moi flash oyo. Vraiment zala bref. Et lo koni ne sala ke Moshi li passa alonga quartier latin. Elo ke sala na quartier latin na mona yi na koli ndenge zaka na ndako so mona koli. Pardon, a préféré kinde asala pe foyer na ye famille mais on a parlé na biso. Donc elo ke zati. Moshi li passa na zalaka na Kinshasa, l'air Koffi Olomide a memako na Kinshasa, a sundoli yo Koffi zongi poto tikali na kin o galera ki. Et là on y roloba par là. Bon, eza Koffi sundole ngaite na galera ki te, bon eza ka kina mo coïncidence mo ekutana ki ya mo muke ka pona kinde o mona ndeko na ngai olinga to beta ba vérité ndeko na ngai fali pupa di cap en passant na PC moté. Awa exprimez-vous la vérité ba bombarate parce que awa eza na émission morote ba s'exprimera librement. Donc ba téléspectateurs exprimez-vous soko lobité ba condamner ni noli tambu. Ba mon général grade en kumbu les ba benga ba noli soko un artiste na yo tout na nyonso ko blessé tes anité mais tout na nyonso biso za lango besoin. Omoni nengo yo mo permettre ngana loba abal ba vérité pour nga pena donc des nature nanga bat baola nanga ba ebi na za un peu moins timide na ko ba vérité te mais awa ba vérité na loba mo muke vérité parce qu'on a vu vérité te na profiter na PC mote mo konzi ba konzi vient nanga général grade à kumbu deux fois te donc il faut na ba vérité bon ezaka moi problème muke ninge zalaka bato baza sima ba leader wana bato wana obika bato onde bazalaka basimba ba portable bani to bato bate qui ba mona ngana frère nanga il fallait pour pas handicap la merveille wana za frère nanga to benga nanga li panda hein il m'a bien chaud donc yo bi ba kombone ya moi belé pe vraiment moi c'est ça nous zati fallait pour pas juste à penser na kino tali na vinanga didi que l'inspecteur a censé to gene to mona ndeko nanga fallait pour pas bon ba bengi vie netikaka so nini ngana kesenga fallait mbongo vraiment na niveau na ngana âge nanga na ko senga fallait mbongo te fallait c'est mon frère ato senga mbongo za ndeko na kanengo lobi on a promesate nengo lobi on a mais na kende ko senga monte juste ezaka to leka na vinanga didi kelo ne mo fala lobi ko saleka nga na yaki ko sate na yaki nanga ko tika didi kelo yo ko saleka na yo mopa wa kangio
kosa leka wana fala lobi eza na batu nango me ngasi ko kosa leka te ngeza ke viena nga didi kele la meminga place mobo na tuni awani non non tu es pas falite bon aza frère nanga to zabi nemite il panda place aza yebi neto kocha nga na et comme na matoi ya grand prêtre viena biso marché central na pesi mbote non tala mboshi to moni boye vie pe côté ninga za kaka makama liboso ba yebisa ke vie bon asali wa ko sala bon comme ngapi nani loka nzoto umeli moi trop na poche na saini na pemi nanga ti via leki na télé na longolie so ndeni yo zala ekutu bon na saini na pemi nanga na sali ona ko na kisasa pe na zonga na amiki oyaki ndenge anafanda na poto te na fanda vraiment na poto na bana na profiter na pesa bango mbote mon bébé Selvia Bola Divine Bola Cheti Bola comment bina pechola bina ko galérer bani vraiment billet bina ko zongo wapi vraiment en plus ngana za mapangu na kisasa na roteka te lopango moko te pa na billet mais na roteka te so na zangi ticket noli rotindelanga quand même ata $200 Rodrigue atine ninga $200 Jeanne Meta atine $200 na so matika en plus li passa nanga zalaka awa la relation nini yo garda Léona Koffi Olomide ya kitoko wana vie nanga pena no marché central wana vie nanga malgré tout lo ba vérité wana za vie nanga ninga yebike o petit na za soldat na ye wana vie na biso to mona etina ba conseil so raza na besoin na toujours ndozo yo mo lo biso donc wana vie nanga yi donc tu wana relation ya kitoko l'air mo na kuzu moi chweke vie nanga nini comment santé nini na benga wana vie nanga Kinshasa zo lando siko Mboshi Lipasa to lobaki yango eza juste avant goût eza juste 15 minutes avec Mboshi Lipasa so il go déborder ko comme 20 minutes mais juste 15 minutes avec Mboshi Lipasa eza spécial pour na yo lelo Mboshi Lipasa na poto lelo vraiment bien notable au salarani na poto en tout cas vraiment musique eza passion na ngai mais na kuzu to za na moi business muso sala na kotango na télé te mais pa Congo public nanga ba binga na artiste na za toujours artiste mais malgré tout ibiga to na makamna biso koto ndenge zo le garaka to le bateau baté donc mais na za toujours musicien qui déjà na mongongo ça donc tozo préparer Maxi Singh na frère nanga son monodotch parabolique Ligue des Champions Champions League na mois de février ba ozwango pona mois de décembre début janvier toza na Angola na Luanda vient nanga Selebula kati papi matalatala na makasi ya Rodrigue Mayemba tozo koma Luanda après Luanda tozo ngabwe en tout cas vraiment février les kate ba ozwa Ligue des Champions na nini eza juste astrait na bana ki na bana poto bino bozolanda biso à travers tous nos sites ici en Europe eza juste avant goût parce que na royamba bino en intégralité to la sabino la bana Kinshasa na bana poto c'est que les artistes fait ici en Europe et na biloko ni baza ko bongisela biso balobaka poto eza cimetière ba artiste mais à cimetière na ba oyo ba travailler Mboshi Lipasa ngana rotikelo micro obwaka batu na yo ngana rosilta déjà na bosanité olingolo ba iloko wana vraiment moi c'était ko betelemo mukie basala rendre le contraire poto za cimetière ba artiste c'était poto za cimetière ba kolela mingi te baya awa na mona mutu mota la oke na cimetière so batindi na cimetière obo ya biango te lo bat yeso babisiko ke na cimetière olingango na ke pema olingango te no fandi boy penal talaka nungu za bogar bo babiso no lia tikono wa so ndeni nzo bate ke na cimetière olinga te donc ça dit ba wele la kabaya apo awa za cimetière te eza cimetière te so za cimetière mais muna muta fanda ba fanda mongo komazana mokili biso na cimetière to fanda siko donc peut-être dans cimetière te zaka ki non mutu ezo sala po to talaka ba ai pate zo bima talaka to comme na borongo nini iPhone 5 ba nini mais na kisasa mona bana mona retard mona moi batera se kutezate mais mboka na biso to batolo bate mais nengo pesi occasion to beta moi etikali eloko na expliquer bana kino beta 7 na minutes oyo eza Ligue des Champions so wa bangana notable eza pambati lelo na rozala te mais so mona nga leki baba on a mona notable chef Mboshit poko mon notable faut piquer pe biso tika ba empreinte penda ba misusu ba betaka na mburima tozomona ba petit batebele bazo samburiye mona kaka zala côté moi samburiye ke boy succès sauté mais biso pemi na biso bulo eza prévané nana leki vient na biso koda korama na oyemba chanter ni na leki na Congo wana Mboshi Lipasa na article micro 6 ano informer mission et puis to kabwana lo lembo na bossa lobby JR Ndimani na bossa était mon réalisateur Roger Smith Rodrigo Mayemba RM Pro Michel Sainte-Kelele na lobby Waterloo Mukonza Italie Madine Italia balobi Juliana Oumba la bellissima na Switzerland na bosanité na Binons Bolandi Eric Poulet Romain Moukadi Pajou Simba TTC na Belgique balobi mon général Grade Nkumbu c'est par ces mots que l'artiste Mboshi Lipasa le notable a bouclé mission Oyo
nalobi bozala na kimia po makamba malamu mazali koya Roger Smith pese lengelongo na pek na mboshi lipasa na makasi ya noli donc vraiment bana kini ndenge ezalaka kaka bana poto na profiter na pesa ba oya ngai akati ona opesa te amona nga mabete po boleke belé donc ndenge ezalaka kaka ali no scénario Blaise Mawe était très fort les silencieux Alain Simao Chimé Andrea Preston Dadi Bakwene l'homme sage Paki la monta ceinture Simbi asitu mbona musika contrôler territoire ba petit nga birode Rodi Mayemba vraiment boza ebele Blaise Mawe était les silencieux Jean Pamwaka le PDG Benglelo na musika mon bébé Selvia Bola Uchana bébé aya Uchana bébé Stacy Tambwe Uchana bébé ayo Desanda wanyo Bana babenda dawa Desanda wanye Bana babenda dawa Ya babenda o Babenda ye Bana babenda dawa Haiwe na mugusu na nane Trésor kisi sa mugusu na nano Oya manuluvaka mugusu na nane Ale mama kobangela kanga ite nzambe Ngana bwaga kalibana Ale monisa Mwinge kote Mwinge yoyo Mwinge sale Amuna yo Amuna yo Allez tala modimba mama Spécial Saint-Valentin, c'est 14, vendredi 14 février 2014 avec le Grand Dame en espèces. Balobi, ici c'est Paris. Balobi, bah vrai chéri. Bah Dieu a quitté Toko t'as biso ce vendredi le 14 février na salon Wilson. Balobi monika ba Grand Dame bazat. Bah biso en espèces quoi. Quand tu bien ça. Bah yo ça là. Tout à la bisognoso le 14 février au pour la spéciale Saint-Valentin avec ma grande dame baza awa Aurélie Nzimbu Bachila Ibula Renat Kapaya na bébé Koumeso baza awa le ba Mbappé Barosala Chila Ibula pèsela bon il va juste la soirée Saint-Valentin organisée entre filles les grandes dames en espèces le 14 c'est vendredi 14 février bisognoso tout à la salon Wilson pour la spéciale Saint-Valentin avec ma grande dame en espèces quoi. Si. Aurélie Nzimbu Yandeni. Aurélie Nzimbu, le 14 février, nous avons organisé soirée Saint-Valentin. Donc, il y a belé, bon, c'est là, bah couple, bah célibataire, boya yo Valentin, Tom Sokou na Valentine na yo, Valentine fait moi Valentin na yo. Donc, on a fait ça, ça marche là à continuer. En organisation, il y a moi, il y a Aurélie, il y a Renat. Il y a Baby Messo, sans oublier Ombaka Songo, Azateme. Balobi, il y a Ebele. Balobi, ce qui pose à la moi, c'était ou bien au Luka, il y a le 14 février, on a vendredi, on a tout à la bisognos. Balobi, bah couple peu vraiment. Bah mère a parlé peu, mais ma peu John a quoi. Tout à la bisognos. Baby Messo. Ah, so robomba moi mon kona yo, bimisa un jour ano la tse ko linga kai. Ndeka copine na ngai Aurélie Nzimbu Toloba, donc soirée les a organisée par les grandes dames en espèces. Bon, ils ont tous à 5 en fait, il y a une de nous qui est pas là, mais Ombaka Songo, a zappé parmi Bisso. Soirée, ils ont entré, ils ont 50 € couple. Après, so lingo ya tam susu yomoko, ils ont 30 €. Na 30 € tam susu pe na 4 €, c'est retrouvé pe tam susu na mutuno moko Valentine nao, et salope kaka bien. Bon. Donc Balobi, le grand homme en espèces, bah benisi bino nyonso bana Paris, bana France, bana Allemagne, bana Suisse. Balobi le roi Torataki soirée au Torataki à Suisse et à Lausanne le 30 novembre. Bino tout ban Allemagne, Suisse to kutana na soirée avec le grand dame en espèces. C'est vendredi 14 février 2014. Babi le 14 février 2014. Dans ce boyer, en thème à soirée, ils ont noir et rouge. Voilà. Babi va raté noir et rouge. Babi noir rouge, noir. On a sauté. Donc bon CP là, bah surprise, ils ont belé, donc on s'est retrouvé, bah cadeau, bah couple, donc vous avez bien. Baby Koumeso, you invité nan. On m'a invité à l'hôtel surtout à Londres. Boya Ebele on Saint Valentine Days is coming soon. Yes.
invité bana Paris tout, on a invité bana Belgique, bana Londres, Allemagne, Suisse, partout boya bo sepela. Kotaka soirée la eze pa na biso. Ata soko vandaka na kin futaka bien na yo ya soirée wana en cause da dessus te ozonga bien soko ya ko banga kozonga na Balobi, na Kinshasa, à travers Babi, soirée où il y a les 14 à retransmis en direct na Kinshasa, na Molière télévision. Balobi, ngamoro nous lit tamboule sage na animation pour Migolo Balobi, zoagé. Retransmission en direct, il y a Kinshasa na Molière télévision. Tu appelles la sœur Nabiso Basilengi, Obinios Boyebi, Azan à Kata soirée. Malgré Kabima Kalisou souté, mais le 14 février, on a la marraine Nabiso Mutambongo, Jamila Tchembo, Jamila Binos Boyebi. Yebe, Akozala. message na suka. Nanga baleki na ngai, donc toza famille donc et oza bien. Boya ebele toi la besoin na bien. Si. Venez nombreux le 14 février 2014 au salon Prison. Ici c'est